awa toza na groupement Kikimi na commune ya Nsele population avandi na point oyo azali commune na ndenge ya kosakana te likambo etali mai courant pe likambo etali nzela yango nde ezali konyokola population voire même likambo etali ba soins médicaux ezalaka pasi na groupement Kikimi soki moto abeli ekosenga bakumba na mokongo distance ya mulai kaka pona koluka centre de santé oyo bakospanie population alembi na situation oyo nde yango bosenga na bango ezali ba autorité ya mboka ba bwaka pe lusu na groupement Kikimi kuna na commune ya Nsele epai wapi population azali kokemba na ndenge ya kosakana te na micro ya Info Lingala batelisi pasi na bango tozala ba problème ya nzela tozala ba problème ya kolia surtout nzela tracteur et moi na kalisusu te comme l'homme invisible donc tozala na difficulté makasi tracteur la classe à malonga bende zati afongo na biso ba frontière asa la biso misala ndenge ekoti dépannage hôtel biso antenne tozana posta ya antenne tozana kata capitaine na nzela ezate souci na biso za nzela tobanzi ke ba autorité ya mboka bakosala makasi pona kosunga population avandi na groupement Kikimi kuna pe bazali bato ebele soki ba autorité bakotia lusu pe kobongisa ba situation na bango ekozala esengo pona bango.